Très chers internautes, bino bolanda kabiso de partout dans le monde entier. Marinon Zebo est venu en force. Aïe, li bino ba nouveauté, ba bloka sika. Merci na bino so vous a branché scotché. Bo bolingara lukala lukala mboka na biso. To li bino na ba nouveauté ya sika. Lelo to ko découvrir mboka oyo ba ayant droit ba pesa na silu mabele. Bozo mona bino moko ba ndaku. 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, vous avez comment bandaku eza esika batu bapesa izini munene ya cimenterie. O ba osala ciment ezotonga bandaku ebele na kati ya Congo na biso République démocratique du Congo. Awa tozali na village Kimiala. Bino mo bomona sima na ngai. Ndaku eza sima na ngai 100 ans plus tard. Est-ce que village oyo tozoloba il faut ezala boye toyebi te. Biso to une investigation totale. Village oyo ndenge ezali 100 ans plus tard. Surtout calculé, si nous banda bandi 100 ans plus tard, combien de blocs à sali, combien de mamans à côté ici. Mais moka oyo pesa e mabele 100 ans plus tard, tala ndenge ezali. Tu es comme mon chef du village, kaka eboy. Kaka eboy. Pesa mbote. Kaka pesa mbote. Louisa. Louisa, qu'est-ce quoi? Kaka bolingo nzola inavo. Kaka kumbwa kunani? Kumbwa men Talani. Talani Gustave. Talani Gustave. Combien de temps sali na mboka oyo? En plus tozana na mboka nini awa? Tozana mboka Kimiala, no koloba. Kia mboka ntuna? Kimiala. Mboka Kimiala. Kimiala, combien de temps sali na mboka oyo? Banda kaka na nona puisque ngai liboso na tala kina kisasa. Donc na yake awa na mbuka na 98. Déjà c'est combien des années? Au PD c'est 1925 donc 97 ans. Koko bola na komone papa Gustave, il est chef du village à kokiti 97 ans. Aya awa depuis 1918 aya na mboka oyo Kimiala. 1998 aya na mboka Kimiala ti lelo azaboye 100 ans plus tard otala kwa chef du village ya village village Kimiala otala kwa chef du village wa pesa mboka apesa mabele na cimenterie na biso munene faza na ba condition ya boye 100 ans plus tard bozomona ndaku bozomona koko na biso akomi alembi déjà na omona mais na mona za makasi kubilanga tukidi za makasi ko bilanga yango basala yango za penza makasi bilanga koko pe yango wana omona bilanga za makasi 97 ans mais aosala bilanga batu bazomona. Merci bonjour merci na ba internaute bono bolanda biso ba partout kaka batu bazotala biso Kia mambu fait-il batela. Vous comprenez que Congo est moyen pour fabriquer. Mais non. Attends lingala. Coco, magami olobela bato bazotala biso awa. Waka koko telanga kolo mboka ndina vandi. Olobini ni pona bato. Olobini ni pona bato bazotala biso. Banane. Bato bazana posa ba oya otunga mboka oyo. Olobini pona bango. Makamu nini tunako yibisa bango. Ngambo zate bango bisu totala ka bango. Oya mbala na mbala tuko sala bino mbuka mususu kati basala kati mbulu ya boni bayaka mbala na mbala kati kaka bweke tune ayo ka biete kunanye wateme wateme Sophie kaka la sepeli komona yo kaka wateme Sophie merci beaucoup toye pa maman awa expliquer biso mboka bien maman mbote na yo mbote maman kombo nani komona nga Lutete Marie toi na mboka nini tozana mboka Kimiala déjà combien de temps mboka ezo exister mama nakoki koyeba te mpo nga nabotami awa te nabotami nayaki koya nabotami na nga kuna na Gomatadi nakelangaki sasa nabali kuna naboti kuna awa nayaki nsima komo omona mboka ngo oyo apesi
cimenterie monene tozomona mais mboka ongo ndire eloko malongo eza te eloko malongo eza te mama eza te tomonaka kete ndako kovivaka ndeni na babutu boye toviva kaka ndenge wana tosalaka boni tolalaka biso ka mwa bien tomesana deja mama bato asilu bayaka te mpona kotala bino mpona kotala mboka bato bango bayaka na bango mama soki balobi tokoya kosala bino bandako ya kitoko soki bakei libela bayaka te bayaka lisusu te makambo ezoponga nango kaka te tozoyeba te soki ndenge nini kaka bato baolanda biso kasi bango nini bango bato bazolanda biso bazoyoka biso ndenge tozoloba bazoyoka yango tala mboka ndenge ezali boboni mandako ndenge ezali tozomona ta ndako ya kolo ya mboka boye eseke vraiment eza boye ezalaka ekomi merci beaucoup mama Tchapouli merci beaucoup mama na